Ngobila ko travailler te. Ko so pas makila na biso na kitasa po ngobila travailler te. Toza vraiment sûr que Laurent ba tout le monde a robima parce que toza na bava na biso o ils assurent. Toza na 12 voix ya UDPS, toza na 3 voix ya INC, toza na DGF Coutumier ozo bazo pour Laurent ba tout le monde. Déjà combien? Toza déjà na 20 déjà voix toza na aussi. Poto moni ki chassa ngo banda to bandi eloko moko malongo esala te. Lokola to bengaki to voter papa la biso qui seke da bi ke peuple d'abord. Yango biso peuple d'abord. To moni Laurent ba tout monde aiba te. To moni Laurent ba tout monde na mabe moko te. Abomi pete. Yango to moni Laurent il faut te soutenir hier à la gouverneure de la ville. Ceux qui na Yumbi est à quartier. C'est quoi l'angwaka? Comment il Lokola baje oyo nanga asala ki des gens oyo a préparé qui pour nommer ba député à Kabila. Merci beaucoup, bonjour, chers amis Internet, vous qui nous suivez de partout dans le monde, je vous salue partout dans Vanda, kuna bino bisika bozo la nangai Héritier Maestro, na micro ya CL News, ya Christelle Mamulupungu, toza lelo awa, élection ya ba gouverneur dans l'Assemblée provinciale, ça se débat, kuna na kati ya ensemble. Moi, Héritier Maestro, je suis ici. Sur Volandi, bien, dans Liboso, déjà Liboso, à Assemblée provinciale, tu es Nepotozwa. Image, tu es formé, Bino Makamde Rezoleka. Jusqu'à présent, le gouverneur de Kinshasa n'est pas connu. Jusqu'à présent, le gouverneur de Kinshasa n'est pas connu. Tout le monde est loba, yemba. Toko solona, bango popa yebisa biso. Élection et salemina nous. Jusqu'à là, tu as l'information. Élection, il y a Katanga, tu as information, élection, il y a Kassai, Oyo FCC déjà si à Zui, Katanga Richard Mouyez Manguez si à Zui, et puis province Moussou j'oublie, déjà Bassi Bazui, on est là, maintenant on attend pour le Kinshasa, on est à Kinshasa ici précisément à Liboso et à l'Assemblée provinciale, je suis avec les combattants, les militants, je ne sais pas, il y en a ni Baekosa ni Awa. Je dois causer avec eux. Ils vont me dire qu'est-ce qui se passe, ils sont venus faire quoi. Bonjour Bandeko. Boza bien. J'espère que Awa Boye Kolanda gouverneur na bino soit Boye pour Bolande la makamundenge zoleka Bandeko bo meka ko expliquer biso. Ambiance c'est ça andeni. Oui, ambiance vraiment tellement kitoko. Mais ça, c'est juste que biso to sala épar na biso to voter ba député national tout comme provincial. Mais dans le moment où les commissions na kana bango, il faut pas poner la biso maintenant soit malamu ya gouverneur. Tala Kimbuta pratiquer les biso. Donc tu as tellement décidé pour la Kimbuta, tu as posé choix ya malamu et pour moi, je veux que Laurent Batumona azala candidat, azala non candidat juste mais azala gouverneur à ville province à Kinshasa. Merci beaucoup. C'est l'un des militants, des combattants au bazo soutenir le candidat gouverneur Laurent Batumona ya Utikoloba Ndeko, candidat ni gouverneur au Bino Bozanango naye posa. Bon merci. Premièrement nazo ba ke biso toza ba jeune ya ANCL toye soutenir candidat biso Laurent Batumona. To vota qui va député provincial, peut député wana les toye ko bisa bango ki bazana choix mususu te à part choix o ya Laurent Batumona. Pour to moni que na province de Kinshasa, to moni pas poubelle les kiming mon frère. So jeter un coup d'œil à côté au monde comment ville na biso et ça rempli ya bazimondis. Et on to sengi na ba député provinciaux passe la choix mo ya malam o biso to ko tenir bango et ça choix ya Laurent Batumona. Merci beaucoup Balobi Awaboye qui est après gouverneur André Kimbuta Tike Libiso Bafoulou Baimondis Laurent Batumona choix na bango je ne sais pas baza ya eu de peste baza ya wapi Tolobi Boye Baimondis est-ce que Laurent Batumona a satisfaire na besoin na bino? Merci monsieur le journaliste pour la question. Biso vraiment de tout ça et loko to telemeli mingi ezana o loko mon konza mboka lobaki corruption yango pena tout vraiment o ezala qui très important pour na voyage aux États-Unis retour na à lobela qui sur corruption donc biso de tout ça to élire
député provincial tout dit bango na parlement bango pe ba voter avec conscience biso choix o biso to lingi vraiment ba bimisela biso honorable Laurent Batumona na pote ville ya Kinshasa et commandant propre premièrement parce que to tikali awa wa ti lelo to tikali kwa bana bitike ba foule par-ci par-là on ne sait pas peut-être o azalaki ayebanaki déjà combo on peut pas citer les noms mais biso message na biso tozo lancer message ya rappel vraiment en âme conscience ba député surtout ba députés provinciaux donc nde bazana vraiment ba voter les biso Laurent Batumona pour na le kumu ya RDC pour na le kumu premièrement il y a peuple congolais surtout biso ba kinois parce que nde tozabwe to benga mara vraiment Batumona ba fainéant mais peut-être ça rapport ba emploi ça l'a raté mais les lots toza déterminé avec gouvernance il y a Laurent Batumona avec ndenge ya yebi administration on pense que vraiment cette fois-ci qui vraiment est la propre en plus na 12 priorités parmi programme na OAPSAGI je pense que le peuple quinois sera satisfait. Merci beaucoup, c'est les Quinois qui s'expriment ici à l'Assemblée provinciale sur 12 priorités oyo Laurent Batumona a prélevé et là on est impressionné yo na katiwa na pose à la choix na yo. Bon et là que procédant par Laurent Batumona à ça nous contribution bon contribution ça là qui donc et qui est zongi mais il y a vendu sa contribution ti a longo to yoka ni makeye na mboka ti kabele père pauvre kabele père akufi na mabele ayebi Laurent Batumona dia tabao to boyi ba miyibi mutu lokola nga boyi na boyi chatini ngobila poto ko kangaye aza muyibi akende ko sukisa makamu na ye na yumbi kuna do ye akende na zonga na yumbi akimi yumbi po aya ko tshela biso to na kanda na biso moko Laurent Batumona to boyi magloire to boyi bango Lingi Djataba ou Songanzila, Yende, gouverneur, il y a vu, il y a Kinshasa, à Gotabiso Kinshasa, propre. Merci beaucoup. C'est la réaction des Quinois, comme je viens de le dire, c'est Héritier Maestro au micro. Et c'est CL News, l'actualité est en continu. On est avec la maman ici. Maman, Nakati Yabana Mibali et Beleboé, on va soutenir le candidat Namoni Awa, c'est Laurent Batumona. Qu'est-ce qui vous impressionne pour vous soutenir Kaka Laurent Batumona? Papa, et là, tu as soutenir Laurent Batumona. Pour tout le monde qui chasse un banda to bandi, et là, on a malongé salamate. Le col a voté papa la biso qui s'écrit dans le peuple d'abord. Il y a un biso au peuple d'abord. Tout le monde Laurent Batumona a yibate. Tout le monde Laurent Batumona n'a ma bien mon côté. Abomi pété. Il y a un monde Laurent. Il faut soutenir hier à la gouverneure de la ville. Pour les loyaux, le gouverneur, oh papa, on a la télévision, on a 10 mois payé. Si on a soutenir le gouverneur de la ville à Kala. Il y a un moni Laurent, Bissin Tela Noso Aleki na Malamu. Ce qui coque na biso, Laurent Kabila Salaki, Mbele Laurent Batumona zo sala. Lokola bango basalaki bakal, ngana lobby kaka Laurent Batumona. Merci beaucoup, c'est les réactions de Quinois à Tozaka à l'Assemblée provinciale, Tozo continuer. Combattant Tolobi Boye. Au cas où les logiques, parce qu'il y a un ministre au résultat est bimité, ce qui est au résultat est bimé et que Laurent Batumona a eu des réactions à Bino et Kozalani. Bon, biso tozala problème, mingi vraiment koloba vraiment exacte quoi. Bon, biso tozala kaka na posa, babi misela, biso kaka Laurent Batumona. Vraiment ndenge tozo kufa boye eza propreté. Tala André Kimbuta ayeko tikela biso vraiment salité vraiment na mboka. Donc salité pena makasi. En tout cas ndeko nanga na za mingi vraiment kolobate. Oyo na lingaki na loba bandeko de balobi yango déjà et sili déjà pesa maloba na batu mususu. Merci ndeko ko vacciner na oyo bandeko. Oyo ngana ko yiko baksa. Tolo bano makelele to zana calme. Biso ba Quinois to votera bino ba députés provinciaux. Pour que ne relobela biso. S'il vous plaît, boyaki pa na biso. Bo pesa ki biso mbongo te poto voter bino. So e komi posa na biso ba Quinois to sali choix na biso na gouverneur na biso Laurent Batumona. Bo aider biso comme c'est son message na sa bo voter les biso gouverneur au peuple alingi. Bo tika ba aventure s'il vous plaît. Biso toye a pona ko soutenir Laurent Batumona. Bo voter les biso ye. Message biso to lancer na ba député provinciaux yangwana. Merci beaucoup, c'est les combattants Lazana Bango Awa. Malembe, tout changer dans le côté. Herman Stadi, tout changer côté. Pour tout ça, pour que le débat la puisse continuer, on est là, on continue avec les combattants, tout changer de côté. Merci, on se retrouve après. Papa, excusez.
Sûrement, je suis avec vous, je suis encore avec vous parce que les interviews se poursuivent avec les partisans, les militants, je ne sais pas. Il y a eu des pestes dans la partie, Basangani, to cash, tonini, oyo, bazozalana, biso awa. Toujours sur la bandeko, c'est L News, micro, c'est Héritier Maestro qui interviewe les amis. Ndeko, bonjour. Bonjour. Ndeko, tous ensemble, tout le monde est libino wana pour nani ba pekisi bino accès boki komati kuna nere bosala ki ngona élection ya ba sénateur. Bon, premièrement, ce bakangi eza par rapport à ordre nenge ba monde déjà foulou et pour na ko landela nenge ba maponami ya ba gouverneur ya mboka biso zoleka yango moni na ordre sécuritaire ba timo barrage mo mukepo na nenge zala kaka. Siko eza nenge nini kuna na kati esili to esili na te jusque là. Bon, jusque là na esili te maponami zo sa malolenge oyo peuple congolais aligné ça lemela. Siko bino boye ko soutenir nanya. Bon, biso doza ba patriote engagé. Tu as soutenir honorable Laurent Batumona, na honorable Jekoko Mulumba, étant que vice-gouverneur Mboka. Merci beaucoup. Les interviews se poursuivent. C'est Héritier Maestro au micro. Bozota qui est na bandeko tozo solo la batie bandero na bango pour soutenir le candidat gouverneur Laurent Batumona. Ndeko bonjour. Bonjour papa. La type de tenir à basoda, oza pena vrai soda. Pour naé na esprit de guerre et l'onyoyo et esprit de guerre. Ouais. Kinshasa to cédé. Kinshasa za Laurent Batumona na Jekoko Mulumba. Ah parce que déjà possédé déjà ba kasai na ba. Ba ko cédé za te kunele kinenge leki miroir ezawa. Soki ekobima bongo te to paralyser vilango. Ah donc bino boyende que soki peuple né bino banani. Yo posa kati wana. Yo posa peuple. Changement na Kinshasa banana président de la République tina gouverneur. Donc ceux qui Laurent Batumona te bango ba omona biso. Bokoki yango te na Assemblée nationale provinciale na Sénat. Etali biso te biso gestion ya ville à Kinshasa na ya République démocratique du Congo. Laurent Batumona Jekoko Mulumba ou rien. Tala na statut na WhatsApp, tala na Facebook omona. Donc torobanga te po gazo to mesana. Merci beaucoup ba combattant tozo moko malembe ndeko tomoni olati Laurent Batumona on dirait bozo dominer ouais banana ye nazo mona rabati ya Laurent Batumona message na yo pena na bato otala yo partout dans le monde. Bon message na ngezera kaka moko lokola ba jeu oyo nanga asala ki des gens oyo a préparé ki pour nommer ba député à Kabila. Biso denga nomaka pe président de la République. Président de la République ba nommer président de la République ba voter ba nomaka été ba. Pona ni bozo ndima nanga na présidence mais na ba institution musu bozo boya. Ba jeune bango ba sala ki na Sénat côté ba député provincial na national état biso te. Oh biso to eli awa gestion ya ville ki Kinshasa ezane Laurent Batumona dia tabao. Yene candidat na biso IDPS. Ou pas celui Laurent Batumona te na biso ezala batieli biso mpuku nzinzi ako travailler te to kotia mulunge chaque jour na ville à Kinshasa ako sala te. Apparemment yoza muti a eu de peste ngai nazali congolais na boy continuité ya batu ya FCC continuité wana basali na biso pendant 18 ans ville salité ye Gentini kuna na yumbi abomisi batu awane mboka ologo la Kinshasa est Gentini akwa diriger yango c'est vrai soki basali biso ba vandir kuna ne ba fa na kati soki ba imposer biso mutu lelo toko sila na bango siko bagazo ba beta bino combattant bagazo eza yani bon bagazo to comprendre te balingi to sepelate to lobaki peuple faut se prendre en charge peuple faut se prendre en charge oh peuple a lobi ndenge biso to tia ndenge to zaliwa Laurent Batumona ou rien to comprendre te to na tongo to komi boye bagaz bamona IDPS bagaz bamona to ti kola Laurent Batumona bakata to ebite finalement ezali nini. Merci beaucoup to ebi que message est passé mais tout le monde batu bandeko ambiance ezo sala bien to za kasi ya bandeko
tozo solo la malembe na bandeko tout ndeko toza awa na kati assemblée tout mon ambiance ndenge ezotoka awa ezosala bien mais au cas où Laurent Batumona a bimité, c'est ça la vraie question. Beaucoup ça la nini. Besoin de rectifier abimité pour la nini. Parce que Azan a 12 députés provinciaux. Non, mais les députés, ils ont des députés dans Bango Moko. Bayebi que bazan a posé sa vie de Kinshasa, ils ont un changement. Yango wana to memeli bango député compétent la biso c'est Laurent Batumona. Tozo senga na ba député provincial dans sa vie de Kinshasa. Leur revenu est rangoyo et bongi kopona gouverneur compétent. Nakanisi boyebi nenge vi na biso komi tango yangoyo talaba na Kinshasa ne bazole la Laurent Batumona. Talaba na Kinwa ne bazole la Vieux Laurent yeyo. Peut-être batusu ba habiter Vieux Laurent yeyo. Vieux Laurent yeyo Batumona le gouverneur compétent Montamayele Mutabwania. Olobi motula mosusu soki abimité ndeko na ngai abimate lokola boni. Parce que ça la bango moko na opposition, baza na posa Laurent Batumona. Parce que total ba discours na bango, total lobeli na bango, tolandi bango ba plan d'action na bango, oye kokana Laurent Batumona ezate. Yango to sengi na ba député na biso nyonso, ba député na biso provincial nyonso, il y avait 4 communes, il y a ville de Kinshasa. Bon voter utile pour le changement de notre ville Kinshasa. Vraiment bota la base ndenge bazo bunda. Siko na biboye. Et là on est impressionné yo na discours ya Laurent Batumona. Je pense que Bisson surtout Hollanda qui ba plan d'action na yeso raza gouverneur. Tozana kosa alobi d'abord à lutter contre la salubrité et de deux la sécurité la carte vie de Kinshasa. À lutter pour la lumière publique, à lutter pour que Bana Kinshasa va vivre Kimia, Yango Moni Lelo, avec force, Bisso, Sodecte des jeunes Kinois de Bandundu. Doyez qu'on soutenir Laurent Batumona en tant que gouverneur compétent en ville de Kinshasa. Merci beaucoup, les interviews se poursuivent. Merci. Peuple Kinois ya Bandunduma, Congolais Kinois nyoso, alana sima ya Batumona parce que et pas ya Batumona to moni de changement rozala. To fana bango pendant 12 ans, 18 ans basali loroté. Ti bisika toza liboso ba imondis eza basali musala moroté to asuna posa na bango te. Biso force du progrès. Toza na sima Laurent Batumona. Soki lelo bimité to aussi la nana bango. Merci beaucoup. Herman, c'est dit, tous continuer l'interview. À la prochaine. Papa, biso te voye ba fou. Batumona pour rien. Imbuke bilo la kizibiso agene na bangi.
Merci, les interviews se poursuivent avec Héritier Maestro, ça c'est CL News. Toujours continuer bandeko parce que tous à l'Assemblée provinciale, bomoni bandeko bazo soutenir ndeko Laurent Batumuna, ndenge ba lobby, toko tipe ba côté mususu, tozo mona bandeko, malembe tozo so ana bandeko, ba expliquer biso awa boye. Bonjour d'abord ndeko. Bonjour monsieur le journaliste. Ndeko awa boye, apparemment ezaka groupe moko ndezo soutenir peka candidat moko tonde ni yo pe oyeko soutenir candidat ni d'abord. Mais toza lisanga o eza parti cher ya Laurent Batumona, aza président ya balier ya IDPS. D'abord biso na IDPS toza uni. Ya omoni biso nyonso toye Congo mo toza siko pona candidat ya parti te, toza pona candidat ya bakinois parce que tous les kinois balembi boumbo ya kokanga taxe kimbuta kofuta mbonga classe bana classe kimbuta tout tolembi ko taxe Laurent Batumona ekoyaka te ekozala te o aza candidat pona changement azo soutenir action il y a 100 jours il y a chef de l'état et ekozala parmi action na biso na vie sociale na ville province ya Kinshasa. Merci Ndeko. Nous avons remarqué que Awaboye, Bandeko tout bozota abiso à travers CL News. Nous avons remarqué que était Awaboye candidat au Azali soutenu, au militant baé quoi accompagner. Et ça candidat Laurent Batumona. Et ça que biso tozo luka actualité te place Bandeko musu bazalité. Toza batu ya Laurent Batumona te mais au moins tota moli toza ki côté kuna likolo. Awaboye toza côté hôtel de ville boye parce que moi ya quoi accéder dans l'Assemblée provinciale kuna ezalité. Biso ba barrière et puis les journalistes sont massacrés, les journalistes bazo koka ko accéder na kati kuna te pona kozwa ba image. Voilà bande connaît bazo tozo souffrir a poto de la bino ba image bino mutu bolta biso libanda awa nazali sous côté ya hôtel de ville nazali sous kana bandeko o bazo soutenir candidature ya le candidat Laurent Batumona mais ndeko eloko nini bozo zela que Laurent Batumona aya asala ya sikana kati ya Congo ya kati ya Kinshasa. D'abord apesi Solga naeza pona 12 priorités. Et na 12 priorités a soulevé 4 priorités d'abord au ya soutenir action ya chef de l'état. Toza pona insécurité d'abord, vie sociale, soutenir na niveau ya primaire et secondaire gratuite et quand on a ba école. Nous avons un niveau non c'est à Kinshasa engela mwindu lokola poto ya batu mwindu. Lelo vraiment toza na makambo ya kolinga toza la sima na mulili te. Yango ne toza la batu mwana pa yele biso pona changement ya ville province ya Kinshasa. Au cas où lelo siko ndenge élection izo salema kuna na kati parce que élection izo salema awa boye nini résultat ebimi na luté tozo zela na no résultat mais en attendant les résultats tisikoyo. Siko soki résultat ebimi et que candidat Obino Boyeli Awa, abimité, candidat Moussousou. Réaction à Bino tout. Pour la monnaie des abandés, Ningani. Nazana Posa, Nana Posa Penabo réagir parce qu'il y a qui bande. Toza vraiment sûr que Laurent Batumona Robima. Parce que Tozana Bavan Abiso, oh, ils assurent. Tozana na 12 voix à IDPS, Tozana 3 voix à INC, Tozana 2 chefs coutumiers aux Obazo pour Laurent Batumona. Déjà combien? Toza déjà na 20 déjà voix, Tozana aussi. Andela calcul na yo obeti libanda. Nazana 12 à IDPS, Nazana 3 à INC. Tozana 2 ya chef coutumier. Après Tozana ba oyo de ba gouverneur 4 basi ba boy pour na kotike la Laurent Batumona espace. Ya net sûr. Non, tu cites pas comme parce que biso to. Mais il faut pas citer pas comme parce que batu bazota la biso na poto il faut bailler ba que non. Bazo banga pe ba combattant na bango. Lokolo pe baza ba candidat gouverneur, baza député provincial, ba lobi ba ko appuyer Laurent Batumona pour la vie province de Kinshasa et un changement. Merci beaucoup Ndeko. Tozo na ota mingi tozo pe bandeko Ndeko tozo continuer ka place Ndeko kuna suki a lobby et ça 4 gouverneurs au va désister en faveur ya Ndeko Laurent Batumona malembe na yebi ko koloba nayo malembe sikoyo ba candidat wana bozo boya kotanga ba komona ba mais au moins boye biso baza côté ya ba partenaire na bino ya alternance wana te bongo te bon na lobby boy papa likambo o eza député o babimi kuna na o bakosaki makambo ya opposition ba otia elongi ya Tshisekedi bazaki bato FCC bon likambo eza likambo Kinshasa eza likambo te kaka o ninte baka eza la biye mon candidat ba boy bande ko ba boy na tanga batango me na yebi bango ngamo to benga na pe na bango ko bozo boya pona nini parce que te na bango moko na base na bango parce que ndeka lobby yango wana na yeka na meloko ya lobby bon ndenge na za boy na bande ko na zo yeba ki na minute oui gouverneur déjà babimi oui gouverneur wana nzo to baza ya FCC bato akabila na zoe de babimi soko boyebi
député. Donc on peut tout perdre, pas Kinshasa. Donc on député bino bozakuna. Ce que la nabiso en direct. Gouverneur o azana boko pembe comme Laurent Batumuna. Azana munguna ya mutute ndeko azamu yibite. Yeyo. Donc bandeko bo voter ceux qui vont voter tête kobomana. Ba soda na ba tie ba kobanga biso. Kabila azalaki na masasi akoki ko imposer chadarité. Bon accueilli déjà bon to kobanga nani. Yango to yebisi ke Laurent Batumuna abimi ko ba soki te. Batumi balé bazaka na mboko comme ceux qui vont na soki janze na bakufa kala. Na minito bakama soki longwa. Laurent Batumuna yewana et puis na minito za 20 toza déjà na 20 députés va pour na biso. Donc ndenge oza makama soki ko tatonete ndeko assurance ezali. Soki abimité za stricage to kufa kakawa. Merci beaucoup ceux qui disent ceux qui nini wana je retenu c'est comme ça ceux qui vous voient et ceux qui disent c'est comme ça que l'ambiance se poursuit ici à l'Assemblée provinciale Marambo ngana yeba kité na découvrir les lots ceux qui disent et l'autre bakufa déjà tous en ceux qui c'est elle nous abonnez-vous parce que biso to ya cause la bino actualité tous en ndeko bonjour P. Oui bonjour ndeko awa boye tous en Assemblée provinciale tous to meka ko analyser parce que kuna députés provinciaux bazopona gouverneur na biso kuna na kati UDPS et puis Cash Mobimba bozaka kan espoir parfois il y a 15 à 17 personnes. Il faut gouverneur azana 25 députés provinciaux au bako pona pour abima gouverneur. Bino boana 17 mais bozo déclarer que té gouverneur à Kinshasa izama boko ya Laurent Batumona kindo kité oyo. Nalobi boye papa, merci beaucoup pour la parole d'abord. Oyebi bien que l'Assemblée provinciale de Kinshasa est à 48 députés provinciaux. Mais tolobi te que il faut qu'on soit 25 voix. Te za bongote. Pour baser belé bazo concourir. Soit qui deux personnes, ne tokolo bakeno, la moitié za 24 donc moko fois za 25, moko 23. Mais bazaki 8. Toki bamso a désisté. Mais bazaki 8. Oye lobi que les les plus grand nombre ya ba voix à l'équipe. Et quand ça, il y a 12, il y a même 8, il y a même 8 boé. Oh, il y a 12 à l'équipe. Ce n'est pas que Bisso Photo sera à 25. Non, ce n'est pas ça. Mais comment ça fait-il que côté Oyo sort candidat a soutenu Ezakaka ndeko Laurent Batumuna eza nini bosi bomi yebelito eza maman politique tonde parce que ba candidat msu ba été na mona batute. Ça se comprend. Vous savez quoi? Qui noit à souffrir à niveau Oyo que papa, au moins la jeune a lati propre veste tout ça, mais il y a 50 fois katana dans la poche. T'as le niveau à même jeune, tilelo. Donc papa, ba candidat nyonso wana, la Kabylie nyonso wana, toza na posa na ngote. Laurent Batumona azaki DG na DGC. Azalaki vice-ministre il y a infrastructure travaux publics. Azalaki vice-gouverneur en temps de transition. Azala jamais jeté en prison comme Bamissus. Azalaki na DGC pendant le règne de Moussé Laurent Désiré Kabila, Totikala Romo n'a jamais Moussé Abouakaye na Kacho. Jamais. Azama boko pembe, alors biso tozo soutenir yé, azama ba moyen na yé, azama ba bateau, azama biloko belé, akoyi ba Kinshasa te, alobi Kinshasa engenga. Poto Moindo, c'est possible. Merci beaucoup, ça se poursuit, les interviews. Nazan la kasi ya bandeko. Bon moi que tozo tamba malembe parce que toza awa na assemblée provinciale tozo la bino ba image poto la kisabino kote ambiance ils ont régné awa ezande nini avant publication ya gouverneur tozo kene malembe excusez parce que toza posa pe ya ba mama ba réagir na oyo toza na ngoposa awa toza posa ya mama toza posa mama maman, excusez maman. Bonjour maman. Bonjour. Maman, tozo mona bino awa etaba maman parce que papa ba dominé. Botiki bana na bandaku, botiki misala na bandaku, boye awa pour na soutien ya candidat gouverneur. Candidat nini ozo papa pesa nga photo. Ah, ils ont système à photo apparemment. Candidat na ngai yeyo. Laurent Batumona Kandi. L'homme qu'il faut au gouvernorat de Kinshasa. Ce qui est un moussous. Il y a encore relevé des finions surtout il y a ville province de Kinshasa. Qu'est-ce qui fait c'est que botika maman eza musala ya papa bakoki ko ya ko revendiquer mais yo tiki bana na ndaku oye awa po oya ko soutenir candidat. Et là nini ozo zeli pa na epa. Mwana nga kasi pona bolamu na yo te. Omoninga na comme okende na 23h59 minutes 59 secondes. Nazo préparer des lobby na yo na bana na yo pour ceux qui biso to vandika na ndako to lobaki to clamer très haut parité
Parité, c'est dans pantalon. Parité, c'est le 8 mars. Parité, c'est dans la tête. Dans le renouvellement de l'intelligence. Il y a un autre awa. Pour il fallait pas postuler. On va postuler. Il y a un autre soutenir. Pour que na projet de société, na calendrier, cahier de charges. Si tu se retrouver, tu peux préparer. Bino bokotika la malamu na bana na bakoko na biso na cahier de charge au lobby maman et loko nini retenir impressionner yo état maman et loko oyo Laurent Batumona le roi candidat gouverneur so abimi akoki ko sala oyo ya promettre bino ba maman pour salela ngai nano maman ya liboso dans le social parce que maman c'est la maîtresse, c'est elle qui gère tout, qui est secrétaire, qui est économiste, qui est tout premier ministre de la maison. Alors na cahier de charge na ye approuver ngai na makamboana les social so ki na le malamu na lesio malam na tangisio malam okobima kuluna te okozala te lokola bandeko na bino bazali ba policier wa bazolanda bino pona expression nzonga nde propriété à ville pe propriété au moins na tango biso tozala ki kokola na bango avion banako leka na série ya banko mafuta avion ezoleka likolo ezobwaka bakisi chaque 16 heures ezobwaka bakisi mais yeso ki aye akozongisa babiloko wana. Merci beaucoup maman, naza maman mususu na ba maman musu bazali tokoki ko solola. Maman tolobi boye maman. André Kimbuta, l'ex-gouverneur oyo a Utikotika, ayaka na discours moko ya kitoko. Soki buto meki kozonga sima na 2007 ans a présenté ka projet na ye ezaka kitoko. Est-ce que eloko nini ezo convaincre bino et pas ya Laurent Batumona lelo maman tomoy maman désisté en faveur ya maman mususu. Eloko nini ezo motiver bino à travers discours ya Laurent Batumona na kati. Papa toza motivé na discours à Laurent Batumona kolobana nukutu discours te batu mususu bayebi Laurent Batumona te biso toyebi Laurent Batumona depuis kala toyebi misala Laurent Batumona toyebi to bala mune Laurent Batumona za na ba entreprise na ba société aza na biloko oyo azo sala nango azo futa peuple congolais azo laisser peuple congolais yango na biso toza na tolingi mutu aza digne oyo azobanga oyo aza na souci ya peuple Laurent Batumona aza mwana Congo avandi na Congo ayebi pasi ya peuple ayebi nini akosala po peuple akende liboso d'après nga soki aye alongolela biso kaka Kinshasa azongisa yango Léopoldville. Maman au moins teke wana ozongi sous une époque kala alors qu'il était mambozo évolué déjà évolué makasi to longwa na Zaïre to komi na Congo Léopoldville longwa to komi na Kinshasa maman eloko nini chance nini okopesa ba Laurent Batumona au cas où lelo au soutenir abimi après tu te diras quoi chanson na opesa ye asala musala malamu na Congo ayoka peuple asala proche à peuple asolola na peuple ayeba posa peuple alongola biso nonu salito eza na mboka Congo eloko liboso nanu asokolela biso ville ya Kinshasa parce que ville na Afrique mobimba ville eza plus sale eza ka Kinshasa mais toza na nyonso kati na Congo nyonso ezali. Maman moi parenthèse muke parce que na aussi sana yo Laurent Batumona azali parmi na Jekoko Mulumba bazali parmi ba député oyo bino botele melaka na bandeko na biso mususu botele melaka bango parce que ba votaki ba sénateur te. Comment ça fait-il que lelo bo pesi confiance ya kozala gouverneur ya ville votaki ba sénateur te nini parce que ba sénateur ba bimaki te soulèvement mo et salemaki awa il paraît bandeko Jekoko bandeko Laurent Batumona baliaki mbongo bo bolobaka kete baza corrompu mais lelo chance ni bozo ya kopesa bango pa za gouverneur papa wana eza ticket Jekoko et Laurent Batumona wana eza biloba loba ya bato ya FCC za lokuta preuve ngo ezalaki wapi donc to mona preuve ke bango ba votaki ba sénateur te eza tricage bango ba sai ba beki corruption ezalaki kuna boyebi yango e bandi na likolo ti ezokita. Ah donc e bandi na présidence non e bandi na ba député et bandi na bango mo ba député ba bandi ko sala corruption ba tricher ti sikoyo. Merci beaucoup maman merci beaucoup c'est CL News vous avez la bino ambiance aux réunions à l'Assemblée provinciale avant résultat Ebima résultat est sénateur Ebima ka liboso Ebima ka avant mais le ya ba gouverneur est tardé boto na biso pona nini si siko to dans l'Assemblée provinciale résultat ya ba province belé c'est bimi
wana héritier maestro azoloba na CL News résultat ya province ebele esi ebimi mais résultat ya Kinshasa ebimi na luté. L'actualité est en continu. Tozo Luka Luka, Toroye Bisabino après. Qu'est-ce qui se passe ici? Balobi, 4 gouverneurs va désister en faveur de Laurent Batumona. Qui sont ces gouverneurs-là? Toroye Bayango avec les militants. À la prochaine. Bandeko, toza na kati ya ville kaka awa na assemblée provinciale. Tomoni bandeko ba uti ko sepela mengai héritier maestro nazo s'inquiéter pona yeba nani abimi kuna ba publier nani. Eza nini bandeko ba meka ko expliquer ngai bo sepela ni. Muso beza na kati awa na ville tozo yoka news Laurent mutabimi mais bato baza na kati na bato presse batinzi news libanda keza Gentini. Alors tokoki ko lobelango mbala moko boete sans preuve mais certes source oyo ba peseli bito zoli rumeur libanda awa eza presse moko international bazolo ba Gentini alors tozo sepela nango te. Merci Herman Stadi toko tana boye to so ala bandeko parce que eloko nini ezoleka awa bandeko bo expliquer biso elo nini ezoleka. Vous confirmer que Gentini page oyo ya mukeba lokuta mukeba bana poto bana mikili vota biso bomona ba réaction ya bandeko awa ba uti ko sepela parce que Gentini ngobila bimi pratiquement impossible. Nous avons des épreuves. Mais tout le monde dit que c'est la bosse. Nous n'avons pas besoin de lui. On a minute Gentini ngobila bimi. Bino skobolo bini réaction. Ngobila ko travailler te. Ko so pas makila na biso na Kinshasa po ngobila travailler te. Donc les boza awa boza prêt à quitter ceux qui va déterminer que zaka ngobila boko s'en charger na banque. Trouble ko sala na Kinshasa mi ko charger na yendenga bo. Biso ki na yumbi eza quartier. Eza quartier ko langwaka. Comment il kazana yumbi eza comme que komi na Kinshasa. Ngobila ko gouverner yango te. Bango Kinshasa ko gouverner yango. Quelle magie bo bandai kozela ndeko batumuna azwa gouvernance
indépendance pendant qu'il y a 12 Ngobila a postulé comme indépendant. Ngobila a postulé comme indépendant. Il y a combien de députés? Aza soutenu par FCC. Hein? Aza soutenu par FCC. Mais effectivement, quel que soit Aza soutenu par FCC, Ngobila a gouverné Kinshasa. Papa, peu importe ce qui s'est passé, on doit déboulonner. C'est bon, ministère, même primature, ils peuvent avoir primature, ils peuvent avoir nous. Nous, les peuples, nous sommes là en bas. Et puis, tu sais qu'il dit là-haut, on va déboulonner les systèmes. Peu importe. Ça veut dire ceci. Ngobila, on va voir. On va voir. Si on installe Ngobila comme gouverneur dans cette ville, c'est au prix des sons des Congolais. Nous sommes là. Il va nous rencontrer. Comme ils ont osé de défier le peuple. Nous, le peuple, nous sommes là. Oui, la police, oui. Ça fait... Papa, regardez-nous. Moi, j'ai grandi à l'île de Pes. Ça fait 38 ans qu'on a lutté. C'est au prix de notre sang qu'on a obtenu ces pouvoirs. On va déboulonner les systèmes. Merci beaucoup, on dit déboulonnage. 2015, loi au Balingaki va changer. Et c'est pour la nuit va changer. Mais on a la police, les autres bêtes à gaz. Police, ils ont Merci, Tozana Nabino Awa jusqu'à la fin de la cérémonie. Je suis encore là, héritier maestro pour CL News. Abonnez-vous massivement parce que c'est le travail qu'on est en train de faire pour vous. Partout dans Poto Obozo la Nabiso. Vous voyez que t'es combattant Nabino Yeyo, Awa Tozaka dans l'Assemblée provinciale. Les beaux mots là que, ah, boy bandeko batonda qui banvahir balabala, bamoni batondi si balabala basepeli. Mais au juste toye bate basepeli pour la nini. Apparemment, ils allaient candidat Gentini Ngobila, oh Azali entre guillemets, déjà Kuna Azana Bavoie et Belé. Jusque-là, on ne confirme pas l'information. L'information continue. On est encore là. Herman Stadi pour la prochaine. Merci beaucoup. Intimidation. La journaliste Bilama. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, c'est mon point d'année. Non à la presse marginalisée. Message en plus particulièrement apprécié par le président Félix Antoine Tshisekedi pour appuyer non à la presse marginalisée. C'est ça Félix Tshisekedi. Pour la lutte contre la sa liberté d'expression. Service de sécurité. Quand il y a des choses à couvrir la manifestation dans le monde, il y a couvrir les événements dans le monde. Et aujourd'hui, à l'occasion de l'élection, il y a des gouverneurs organisés par la CENI. On n'a rien à voir dans ces infos de bar. En réalité, il fallait tous dans la ligue. Il y a accéder à l'instance il y a l'Assemblée provinciale, il y a Kinshasa. Mais vous avez constaté que ici, quand on c'est pratiquement un enclos où sont encore la barrière où la police a tiré. Autrement dit, la presse n'a pas accès, n'a pas plutôt d'accès d'entrée dans la manifestation où il faut être normalement libre. Jusque-là, la police va faire sa jusque-là, la presse internationale qui sur la chaîne locale va faire des mais aussi dans la chef de l'État, nous avons un message la presse, la presse, aussi dans la si tu as les là, le gouverneur déjà si ici comment est-ce qu'il propose la gouverneure
totelemi liboso atofini mutu te totelemi tozoreklame badroit na biso ale bakangi ngai bakati nga bilamba nazoreklame badroit na nga na mboka oyo bazwi nga baniati nga na bote état de droit oyo balobaki yango état de droit balobaki yango. Merci. Oui, ça viole, hein? Oui, ça viole. Nazoyebisa chef d'État. Nazoyebisa monsieur le président Félix Tshisekedi. Il faut régler le problème dans les policiers. Déboulonement. Oui, c'est état de droit. Comment les policiers peuvent mettre en moto? Est-ce que vous avez un major qui a fait ça? Asa mobali mutapesa meeting kaba. Oye bien na elongi. Na bien elongi. Soki to memi yo relax biso ye. Ouais, na kola. Banga te. Ouais, na kola. Merci.